Et j'ai pas occasion à Malamu, maintenant il faut à Bala, ils ont occasion au Pessaminae, pour Bala, pour se raballer. Tu vas dégager ce qui va Azaki au Bala. Il faut tout le bani. Pendant ça, la choix, soit il aura des temps, soit dans la moitié, avant de faire sur la moitié de la et ça, le poisson. Le péché tue. Péché, l'on l'a de la présence en âme. Péché, l'on l'a de sensibilité. Dans le ministère, ils ont comme l'équipe préparation. Nzambe soka linga benga moto. Ako forger. Préparation et même temps ministère. Deuxième livre, Azobisa Timothée. Alobi soit modèle. Makambo zoteya. Yomorofobi kango. Makambo yozoloba. Yomorofobi kango. Pour bateau, sur le sang makambo zoloba. Orobik sabato bazolanda. Na liri bato balandanga très bien ndenga polémique. Je parle pour le livre des pasteurs. Paul azobisa moi naï. Makambo na zobisa yo te yango. Il y a déjà balobaka landa makambo na zoloba kwa ba activité ezara te ezate na Bible ezate. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo api bambo na nga bien ya on a préféré na sala nga vie accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bateau Balandi, une nouvelle tendance, Nathalie Botondi, encore une fois, il y a encore des boza et belé, il bosse et tant que la bino pour la démission, la bino vérité ou réalité, awa une nouvelle tendance, il y a encore des boza la kawana bossa bonaka. Massivement on a kolanda ba émission na bino masa oyo toche la cabino awa na nouvelle tendance Nathalie Botondi encore une fois il y a encore des boza la kawana pour na biso ya ko sala été
Bola dabiso la banda qu'on a bino partout où vous merci na confiance vous opé toujours il y a que s'abonner na nouvelle tendance bo s'abonner et belé parce que awande to za kala pona ko sollicitation ko yeba makanisi ya bayi mboka soit ya bayi population na bakambone so oyo baza ko kalita pona o nyonso ba salaka lelo ako une fois to ya bimoko ya basala nzambe mais avant de présenter la lingi ne bisabino na dossier ya pasteur Moïse Mbie o biso nyonso to yeba ki ete ça la justice sengeli bete pasteur Moïse Mbie bautaki kosamba hier na Eliane liboso ya bazuzu ya mboka na biso esengeli bete Moïse Mbie na mokolo ya lobi nanu alongaki parce que âge oyo Eliane apesaki aza na 17 ans esengeli bete aza 17 ans te azalaki na 18 ans pasteur Moïse Mbie abimisaki ba preuve bazubi ba preuve ya bana wana ya bango moko kaka mais ekwesi bango donc lobi déjà pasteur Moïse azalaki déjà dans les bons na justice na biso donc baroko bakosamba na bango ekozala susu mokolo ya somedi baroko na deuxième phase ya makambo na bango na justice kuna esembete so kebite samedi déjà ekozala la finale ou demi-finale donc l'état azokende vraiment pour akata likambo na mukuse na yango nani ana raison nani aza tort bokozwango awa na nouvelle tendance pour s'abonner ebele bokoyeba nani aza na raison nani aza na tort mais poto ko bala nuwa to ina la likambo etali basala nzambe parce que tozomona lelo basala nzambe on dirait bango moko mutu bazokotisa désordre na mitu ya bana na nzambe comme si mabe ezo ya kaka mingi na ngambo na bango tozoyeba te pourquoi eloko ni ezo mema bango bazo balobeza ba demo mais ezaka ba demo et l'ongona mosala nzambe tozani na plateau awawa aza moko ya ba serviteur de Dieu ya commune ya Kitambo oyo aza na église ya munene oyo akambaka na ye to komeka un peu kobeta lisolo par rapport ya dossier mingi to vendre la passer Moïse Mbie to vendre la dossier ya frère Mike Kalamba mais la dossier ya frère Michel Bakenda la ligne Sabino juste frère Michel Bakenda alobi aoyemba te pour le moment aoyemba namte avandi nanu atuna nzambe ne papa makamyo se komela ki balbum ne était comme normal pardon église dans normal ko sambela normal malobi akobimisa album te akozana nu ya kovanda jusqu'à ce que akoyoka nzambe na ye wana décision oyo ezui frère Michel Bakenda on a pesi mbote et pai azula ndepso tozongi na inviter na biso mokolo lelo bonjour pasteur bonjour bonjour bien par la grâce de Dieu. Vous avez bientôt mon macambeza na boye. Bon moi makambo eza mais tout ça bien par la grâce. Ndenge boso ganzana bino ba passer ton problème et la rabino so ton beaucoup ya kana makambo so ganzana ndenge entre vous. Bon pour l'instant organisation ezali ya ba église mais ce qui moto a eu problème ezala mingi ba proche na yo. Parce qu'on est des pasteurs, mais tous en a ba dimension mon côté. Tous en a ba plateforme mon côté. S'il y a un problème, mutwana zana ba ninga ou bazara na mingi ne ba kozala pembe na ye pour na kolandela les kamboana. Et la deuxième des choses, au Isaiah Mutuya, c'est de prier pour la personne où a un problème. Des importants yangwana roloba na question posée là. Biso juste tout comme on a awa dossier ya pasteur Moïse Mbie ndenge peli elongona Eliane. Pasteur Moïse Mbie azo reconnaître que oui azaki na Eliane azo ko bimisa ba vidéo ba biloko nyonso oyo bazalaki na pasteur Moïse lokola mwasi na mobali yo tant que serviteur de Dieu. Moninga na bino serviteur de Dieu aussi. Na ndenge akoyi na likama ya kokolo bani parce que bato belé ba yebino bato belé vraiment ba yebino par rapport ya comportement na bino ni le kokolo ba na dossier ya pasteur Moïse Mbie na Eliane. Ndeo lobi mingi babaye mingi pe balembi mingi pe bazongi sima mais na lingi na pesa verset moko oye kotambusa biso na makambo nyonso oyo eza livre ya basali na nzambe eza livre ya bato bani baluka nzambe bato bani basalela nzambe yoka ndenge apôtre Paul azoyebisa mwana ye Timothée azoyebisa ye boye il y a un livre de pasteur, il y a un diacre, il y a un ancien, il y a un ministre de Dieu. Donc on a payé un ministre, na lingi so nga na lobby et aux amoi muketa mususu pour ou contre na lingi parole loba pour apôtre Paul Azali pasteur à la nation. Donc c'est lui qui a prêché nous les nations, nous les païens. Azé de sa moi naie. Alobi je t'écris ces choses
avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Timothée azaki musika, papa na molimo azaki musika. Abinaza na posa na ya place oyo zali. Mais ceux qui n'a eu empêchement, ceux qui n'a kangami na misa na zo sala, azoyibisi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Donc, etonga ya nzambe etonga ya kokufate. Etonga ya kokufate. Pona suki sa dernier verset na passage tozana ngwana po pe s'appuie na makambo na koloba. Bible biboye. Et le biboye. Et ça contredit le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, précieux, gentils, cris dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, à ce moment que l'église est pas sa vérité. L'église est pas si ya bon mot. Ce que na deuxième livre, à Timothée, à l'objet soit modèle, makambo zoteya, yomorophobique. Makambo yozoloba, yomorophobique. Pour bateau, sur le sang makambo zoloba, orobik sa bateau bazolanda. Na liri bateau balandanga très bien ndenga polémique. Je parle pour le livre des pasteurs. Paul a joué bisa moi nae. Makambo na joué bisa yo te yango. Il y a déjà balobaka landa makambo ngana zoloba kwa ba acte. Ezarate ezate na Bible ezate. Paul a joué bisa Timothée. Makambo zote ya yo moko zala exemplaire pour obik sabato bazolanda yo. C'est écrit dans le livre à Timothée. Donc un pasteur, un ministre, un leader, église à parti politique, église à musique, et à mutualité. Azoué bisa Timothée, ceux qui n'ont pas empêchement, ça c'est l'église du Dieu vivant. C'est là où il y a la vérité. Donc, tambo la conduite na yo ezala sembo. Pour ceux qui ont ça makambo mususu, batona tout barobunga, batona tout barobeba, batona tout place na bango ezalate. C'est pourquoi même bato yo ba nanini, j'ai fait la pédagogie. Na kati ya pédagogie bazo biso les maîtres dès le premier jour. Soko sexy bana. L'autorité commence dès le premier jour. Donc, l'église est à musique. Pasteur pas terre habité à théâtre. Il faut nous en balobelaye. Yomoko bikina no lite yawana. Chimo communiquer. Mais parce que quand on a un lobby, on a exemple. On a bino lelo vous avez exemple parce que tout le monde m'a calmé sans jamais bima. Pourquoi zo bima kana ngalo bino vous avez exemple pour tout le monde ba pasteur rebelle lelo oyo ka pasteur ayiba kikuna o ka pasteur musu bakanga ki kuna asala ki boy oyo pasteur musu awa ye mo kalwe ke arobala te jusqu'à ce que nzamba koloba na ye abala mais bon bon ce pasteur akangi ne ko bozo mo te bino mo vous avez exemple bino mo bozo bebisa peuple de Dieu quand même. Yango moni nalinga pena ko leka mingi na be mission te alina zolo baboy batu ba Rolanda bazwa vie batu ba Rolanda ba mona que non ils ont bénéficié et leur moko ils ont bénéficié dans le ministère ezani loko munene te l'équipe préparation nzambe soka linga benga moto à forger yo préparation de même temps ministère Jean-Baptiste a salé plus de 15 ans na Zamba aliaka fufute aliaka ba sauterelle aliaka ba miel pour até à 6 mois si makufi on a 6 mois 6 mois là très bien on a 10 ans 15 ans 6 mois vous avez besoin porte Jésus-Christ balobele 12 ans Tina 30 à 18 ans, on a préparation. Pour atteindre à 3 ans et demi. À pas Koufi. À Siba Koufi. Donc,
préparation dans les ministères est très important. Les ministères c'est comme Zokat Makadam. Il faut être à gauche, autant à droite. Tant que tu es à droite, tu es Nzamba Bengingai, Nazana ba capacité, Nazana onction Nzambe. Il faut être à gauche, faiblesse na yo. C'est que les gens ne tiennent pas compte. Oh bah kotika ka brou. L'église tu peux faire 6 mots comme pasteur na Congo. 3 mots comme pasteur na Congo. C'est comme Moutandengwa. Parce que ça que 3 mois 6 mois a commis pasteur à Namboka parce que bino moko ne ba boza likolose ba yana bino bazanga ka organisation ça tunenge ya ko encadrer ba bazo bima wana ou quoi. Ndeni ka Namboka au Congo 6 mois 5 mois mutakomi pasteur. Yango mona zolinga tozongisa na parler makambulika l'église ya ba 90, l'église ya ba 80 au mona vie. Obike le église lokanga ba bareze bota. Mais les 90 babar réseau kangama l'église c'est beau parce qu'il y avait la bon makambulelo de tout mais c'est l'indété le makamanze me ko comment ko mesana moko yo na zolo baké et loko e bomi bato c'est la préparation les gens ne sont pas préparés bat babonga mité ozomo e loko lokola lisumu et ça lokola poison le péché tue. Péché la présence en Nzambe. Péché la sensibilité. David dans azaki na Zamba. Azaki boy. Atambola. Ayoki kat na sensibilité. Là il n'a pas encore péché. Ayoki sensibilité azon pas ko la atiki. Mais les jours où azwaki Batsheba après 20 ans, les jours à Zoaki Batsheba, sensibilité ou c'est ce qu'aujourd'hui, nous les pasteurs, d'autres en général, je ne peux pas dire d'autres personnes. Donc nous, on a pris la sensibilité à cause de Yamabé toujours ça. On ne bâtit pas sur le mal, on ne bâtit pas dans le mal. Nous 9 fois. Centième aujourd'hui tu peux bâtir sur le mal après 10 ans après 20 ans ce que tu fais sera rendu ce tu comprendre que ma passion c'est ça va dégager parce que qui va préparer bango te na lobby bango nyon sauté et ça bat musu pas ça préparé mais à côté na muninga mususu envié à côté na muninga mususu azul au koso. Tu peux raconter Batumabé. Au moins, nous avons des pasteurs magiciens, nous avons des pasteurs féticheurs, nous avons des pasteurs dimensionnés. C'est par rapport au point à temps. C'est pourquoi Batumabé les vrais basales. Mais basal mingité. Est-ce que tu as bandé pasteur que oyaza vrai oyaza parce que tout moi presque ba pasteur nyoso to yebi ya moi minene basala ba kombo to mo ba on so ba dégâts. T'es bangonio sauté, t'es bangonio sauté. On a le but presque. Ah voilà. On a compté notamment 5 ou 6. T'es bon, mon client boulaga bongo. So baza 20 baza likolo. Si quand tu 15 so baza mabe 5 wana quand même maison. Ça veut dire que ba so ba des gars wana nyoso baza ba to ba préparer bango te. Té baza pri na lobi boye. Toujours parler par rapport à circonstances autozanango. Ou par rapport au zanango. Ba pasteur wana pété ba bana ministère kala. Ils étaient préparés. Mais par rapport à capacité, tu peux servir Dieu pas celui qui au abandonné. Au CD, non, au CD, au CD. Au tali na kembi, na salabu. Ne pas tout pas comme angwana. C'est pourquoi apôtre Paul toujours a vu sa Timothée bolingo ya mbongo yango ndeze boma. Mutu nyonso alinga tamba na mutuka mutu nyonso alinga tonga et biloko zeboma biso ngwana batu nyonso te bakozala l'église ya minene batu nyonso te bakosoa mapango d'église batu nyonso te bakone voyage à poto nous avons des onctions différentes soki nzamba tie yo suko na komina kitambo nzambe nde mutu c'est Dieu qui donne des talents après ce go mibale après ce 4 après ce 5 c'est Dieu qui donne. Donc, ce qui est pour Luki,
Na comme le col à moto, c'est là où maintenant il y a les problèmes. Rappelez ça là-bas plein, rappelez ça là-bas stade, c'est là où il y a les problèmes. Merci beaucoup, apôtre. Avant tout, tu as vraiment dit qu'on va passer à Moïse Mbi et un dossier qui est comme il est là. Maintenant, posons une question, est-ce que Nengi Botambo, la Makamamoli, est-ce que le la PC, ton pour que comme il m'a dit, ton mutumba la moka, on a une sorte de moni PC. Bon, on a mon acquis en Goïbipi, on a une TV PC Bimi, on a une TV du Goro de Bimi. Na mona TV mbishi bimi pour le bimi société on a ce qu'on a moni ngai na lobani mais bino boza bato boza na kati makambo on boza basa nzambe est-ce que eta question na tuni est-ce que moté pena azote ya sambela po bibi to sambela na molimo no mais PC ton puku e kobi manato ta moto pe boto monyango ton bisi yango mona zoloba bonzambe ezali na ba dimension na koloba lelo. Je vais répondre que na kinjunju na ngai. Waza réponse mo fenzo pe sango na réserve. Na ko appeler lobo et ro sale maté. Bon mon na ki une église na sembe pona moto. Moto logo bimena olobani. Suna boyango. Na ki une église na sembe pona moto. Soki ye péché bimi était peut-être délicat bimena olobani. J'ai vu dans ma Bible. Tant l'apôtre Paul Saoul akutani na Jésus dans Angela Damas batinda ki na maison ya Ananias quand on a prié pour lui Bible lobi les écailles et quoi qui na misna écailles c'est loko za na kati ya mbisi les écailles balobi te que quoi qui spirituellement les écailles et quoi pourtant on a qui frapper la lumière à Christ à dans mon société Dieu l'envoie chez Ananias. C'est pourquoi la Bible les Zamba. Quand on a prié pour lui, Babil les écailles et koyaki. Donc Dieu est souverain. À quoi ça démon na esprit qui à quoi ça n'est pas démon ndongo zolo bawana. Et puis la forme ambitieux. Il y a un lobby de Nzamba souverain. Donc et koko sala manango. Donc to banza bambo na ba kama na ça veut dire que ça. Na peu sur explication ya apôtre Paul qui est beka et bimai na miso. Tant on a frappé à Kumaka aveugle. Tant on a sambeli ponaye, babil les écailles, et ça na molimoté. Ba écailles et bimi na mis à komikomo. Donc on ne peut pas limiter Dieu. Nzamba zamunene. Bon mer rouge et kabwana qui c'est possible. Bon mer rouge. Mer munene kabwana. C'est possible mbise bima. Na lobi boye. Non on la yebaka na wito nous to non. C'est possible. Par rapport makambo ngana zoloba yango na lobi de ka bobi ke bekai elongwa ki na miso mote ko ngana lobi bekai e bimaki na Bible ngana lobi makambo zoloba wana c'est ça tout que c'est possible ne peut mutabimisi ne mbisi pe ko sala maloka bekai elongwa na miso ça veut dire que ndenge be mbisi mwani ne bi bebe nzota mutu ngai na yo to molaki mbisi bimi siko ngana oloba ni mais yo za parmi bato bazana kati parce que ozo ça nzambo za apporte ça veut dire que il y a la tourni de peut-être exemple bi ke ekai ekoyaki na miso ya moto on appelle la tourni na oui ou non ça veut dire que c'est possible mbisi gomi na nzota moto nazo répondre sagement la lobby boyi ngai pe nazo ya na biteli bango mbisi bimi bango la go de kama mususu ngai nzete obima mutu na koloba ni yango na lobby donc c'est possible les gars répondent nga pas oui ou non c'est possible pour ça yango na zo mona yo c'est possible yo mo mo ndenge zo bima bima apôtre c'est possible la lobby yo nanga to mo ndenge bimi batu merci beaucoup merci beaucoup to mo bimi batu merci beaucoup apôtre to kobana yo to na likaba Moïse Mbi dossier na biki olandaki dossier ti epandaki na ndenge komi oui place ndeko na bino lelo akomi oyo nyonso ya ndenge komi apôtre okokolo bani pona ngo parce que na biko yebi déjà ba déclaration ya Eliane oyebi ba déclaration ndenge Eliane baki ki bazalaki na ba bimaki no sota kaza servant serviteur de Dieu oyo azosela nzambe oyo mokili mobimba liswa mokili mobimba soti ya bato nyonso sa likolo aye na ba kamba nyonso eleki wana en tant que pasteur en tant qu'apôtre ni le kolo ba pona ngo bon Moïse aza mosali ya nzambe poto boy aza pasteur azo kamba on ne peut pas nier ça mais bilo monsieur comme la moto pour enseigner ne ba dégana bon cela veut dire quoi
même ça kokota na bete hein et ça va guerre salama on ne gouverne pas avec défi bakambaka église te na défi te yongo makambo na zulu ba église ya lelo le au moins pasteur Temi Likolo akopeta makambo ya match lelo église eza na kombo moko to yaka côté ya bato c'est le nom de Jésus pasteur azate ya mais abete biso pe masula match na kata cher oh matata ponyo asala ki na cher azutanga kombo ya Messi azutanga kombo ya ba Cristiano Likolo a cher azole belanga nini ya fachi na cher même les yongo na zulu bakasité et cher eza pas ba règlement de quantité oye wana so za na osoina mutu oye ko tumba na chèque non. C'est pourquoi moi, je me dis que je suis Moïba, à côté de l'église, à côté de l'église, à notre côté, au bel aliboma. Ici, c'est le logo. Mais Babiloko, il y a un monnaie réduit. Nazolo batte donc l'élo. Banzembo ezayikala même matin na biso lelo photo zonga nous avons dans l'église au moins à 5 azami bari 4 azo pour la joie ko pesa l'église tous na mibi l'église tous na batie l'église d'aujourd'hui l'église à Kalezala qui motazo banga o wuti o sala kobo koti boye ba yebiso makambo zo sala il faut to zongila message à repentance et un message capital, c'est la porte du ciel. On suit longtemps les lots. Toujours prêcher par principe. Toujours prêcher le lot qu'on a besoin de Zanangoana. Chez Prozomona, nous avons des chrétiens impolis. Mundimi, Undima, Towaza Mundimi. C'est parce qu'on parle plus de l'eau qu'on est sensible à Sali. Donc c'est pourquoi moi toujours comme oh mon ezamoukié. Donc Egoya. Oh ezamoukié, ezamakambo Egoya, grave. Oh ezamoukié. Tous on a besoin Moïse Mbi obade ko ba poto ko on ne gouverne pas avec défi. Cher n'a pas sa règlement de quantité. Et Dieu, si tu veux être ennemi de Dieu, sois orgueilleux. Et ça vous quitter. Et ça peut famille. Mais quand tu te fais orgueilleux, tu vas raconter Dieu lui-même. Moïse a orgueilleux. Tu es nazo pesa bandini ngal tenko sur la bidate. Non, ngaka ndem natani. Yo no tanga la rolo baté que ça orgueilleux. Ngal pesa ba principe na oyi komi. Donc comment c'est qu'on peut éviter pour na kosto to que les bosso. Maintenant oyi komi le kole bimi boye, le kola pasteur sur pour nangai. Il pouvait abendana aller dans Nzambo abengaye Nzambe a ressourcé Jésus a d'ailleurs ce qu'on coûté un problème azonga na Jourdain parce que mongongo le bara na yi Jésus ce qu'on moni problème alors qu'on ne va dans la vallée à Sédon. Mais pourquoi pas nous les pasteurs on ne peut pas ça? Mais tout le monde dit que moi j'ai un problème de justice donc ba kati te akino de une semaine à côté to ngai bo mba mo na cher. C'est comme lundi mba mo na nini. C'est quoi tout le bani il y a tout sur le bagacité. En réalité, fallait avoir un cœur sincère et repentant. On ne gouverne pas avec des filles. C'est ça qu'on appelle la puissance de Garima. La puissance de Garima est là. Puissance de Garima est là. Nabandela qui que ce que nous prêchons, nous devons donner la vie. Monter il me fa bi qualité ya na ye. Maté hier a teka obandika bokanisité, il faut batu bazana ils ont des problèmes bazana makambo ebele ndenge na ndenge nzambe fwa yebiso makambo yo yebisa batu mais makambo zo bana yo moko fo bika ngo po bato na fo babika pour la yebisa Timothée na zo bandela abi makambo zo te yo moko soit modèle okono kote boso viezate plaisir à l'église tout le monde va mettre des arabes plainte. Au côté, c'est bien pour battre. Est-ce que pour mes années, il y a vie ne l'eau contre ça pour vieillir là. Ce qu'on est dessus est commun au boy, de son dingue qui ne boya, parce que moi, il y a un lien de ciseaux qui ne boit tout le monde qui est comme moi si hier, parce qu'il y a la justice, bah si bah, de commencer à courir déjà dans 18 ans, parce que moi tout le monde parle au CK, à l'aise.
en tant que bino basa nzambe vraiment na tuna pour na vino ya mwana wana Eliane pour na vie ya pasteur Moïse Mbie yo en tant que serviteur de Dieu nino ko loba na kati wana eza pour occasion à malamu maintenant faut à bala les occasions au pesa milaye pour bala pour sur bali de ba de gana c'est yaki pour azaki au bala te ibo to le bani wazo sala soit so azaki na so azaka na ndako na ye il aura des temps so azana mwasi na ye abanzo pe so mwasi ni na ndako. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya semo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yosiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate Alléluia nzambe na forme eza pour occasion à malamu maintenant faut à bala les occasions au pesa milaye pour bala pour sur bali de ba de gana c'est yaki pour azaki au bala te ibo to le bani wazo sala soit so azaki na so azaka na ndako na ye il aura des temps so azana mwasi na ye abanzo pe so mwasi ni na ndako ça veut dire ba dégâts parce que Moïse Mbia les a rapport à te na lobi bongo te lokola makambo ekomi eza occasion favorable pour na ye abala pour makambo wana ici là
akozwa soin ya mwasi na ndako na bana na ye akozwa tout moment éparpillé parce que Paul azoloba toujours na basali ya Nzambe il faut d'abord okamba ndako no malamu avant okamba église ya Nzambe donc soka bali oza malamu makambani oza susu te ba iliano wana toyebaki bango kaka ke toyebaki bango teke babimaka toyebaki teke babimaka toyebaki aza moyembi esuki boye mais lelo toyoki kosutuka boye abimi mpe dimension ekomelanga bana okamwa yango mwana mwasi yango eza nini moto bozalaka na ye mais abika atika na ye amoni keno pase mozibi azwi mwa temps mingi azwi abimi na ye alongwisi bazemi selon Eliane siko kasi ezalaka choix te moto osala choix mais soki mosanza mbosala choix il faut abima na mwasi wana wana soki badossier mosusu omoni makambo ezoloko eza grave omoni mokili ya kala eza mokili ya lelo nazolanda boye omoni mokili wana ya kala eza mokili ya lelo te na ndeni pase te nazoexplike yo te natonika so na ndeni kasi nazoya te omoni na temps oyo wana bavierge nde babandaki kobala soki osali ekobo babeto mabanga yo na ya kobeto mabanga yo toloba te péché qui par pasteur te péché eza ya bino nde bato biso totala likolo oyebisanga jeti tika masumu jeti sabo siko naotala nanu est-ce que vie ye moko ndenge aloba wana asalaka yango to asalaka kasi yango tozoloba te nga pene ebeki asalaka yango te po alobaki ki akobala mokolo nzambe akoloba na ebeki asalaka yango te nzoka na kuku mais yo bia ezali kamba shwa kasi to asepele tatika po aluka mosusu te fai bakoma tina niveau bakome wana akabe ozwaka semo aya ani kaka akenda ne parce que bino bolobaki baregrese yango wana yango moni suwe na ngai nalobi boye esengelaki azala na attitude ya concentration attitude ya humilité il peut venir à l'église moto mosusu azoteya ye aza na attitude ya mawa nzambe asala engolo na sens wana même bato mpe kobenda non quand même il s'est senti coupable ke asali likambo ye moko abimoni ate nazokisi obi bato balukaka baoccasion bapapa mosusu balukaka baoccasion arrêter mwasi na église donc bapapa ebele barrete basi na bango kokende église kaka mpona makambo toyomona lokola mokie mais donc au fur et à mesure église na biso ya réveil ezokende na kolala ezokende na kokufa mais est-ce que bokosala ndenge nini soki bosala ndenge nini mpe botelemisa mosusu parce que tozomona badege ezoya kaka fois Mike Kalamba akomi pasteur limbisa pasteur Mike Kalamba ye wana azalaki marié na mwasi na bana mais mwasi abimiseli ye bafoto badossier mosusu ya bafille mosusu kota pasteur Moïse Mbi ofale abala peut-être okende wapi te parfois frère Michel Bakenda tomoni lisusu ke marié te mais tomoni badossier mosusu ezobimaka wana siko eloko ni bino bokoki kosala ntaki bino basala nzambe mpo nayebi ke bosanganaka avec pasteur Soni Kafuta on a fait simbote papa nabi ke bosanganaka eloko ni bokoki kosa po bo arrêter hémorragie wana de 1 de 2 eloko nini oyo bino moko bokokosa po lelo église ezonga lisusu esika ezalaki bon likaba mabala yango moni likaba mabala wana mabala yana ko na dozonga mingi makambo ya sima ba mama na biso babalaka na ba 16 ans ba 17 ans ti lelo bazo vivre mais biso to bana ba 30 ans 35 ans ba 25 ans mabala ezoko menate or les balles est sacré mais le libale komelo mo lokola ya wenze voilà mutako ba ne lelo biloko nyuso zomona mingi zezi koma bo parce que bazo ko envisager bentere na kota na famille wana kuna mo eloko ezali mais wana za bino mi basala nzambe na mona ngo balingi na kota na famille ya na kota famille Eric Mandala na kota famille ya nani poto kende mo liboso wana mona kota kubino nyo tena lobi la plupart ba makamwa zo sala maboye pour bato bazo ko envisager intérêt eza ba vrai amour te parce que lingwa solo ezali par deux ali l'amour couvre toute une multitude de péchés parce que lingwa solo ezali par deux ali ale penyel tina kanga motema vanda ka ndengo na kalkema mobala zo peta ye mobala zo ba pasi misusu fala kanga ka motema parce que l'amour supporte tout. Deuxièmement, pasteur pas ko bala moi si nyoso te
pasteur abalaka mwasi nyonso te. Pasteur akobala mwasi oyo aza naye na même vision. Pasteur akobala mwasi aza na même vision. Eza kaka bango te. Eza pe na bato mosusu aza pe na mwasi naye na ndako, aza mwasi mosusu libanda, mais mwasi ya ndako ayebi ke nga limite na nge eza na ndako akosaba biloko wana te bazali. Wana pasteur aza te na bezaka likambo ya frère pasteur Mike te. Eza pe na bato mosusu ata ba païen. Ayebi ke mobali na ye aza na basi mosusu libanda, mais azo ko chanter ngo te. Il supporte. Ayebi ke mokolo zali akolemba na ye. Po libanda eza lokola kozali koloti. Yaza aéroport. Ata mobala macha avion te macha sur sani. Il quitte. Bato mosusu nde tellement azoko kate. Et ça nango. Parce que beaucoup ça ni pour église de réveil ezonga likolo. Église pour ezonga, nous devons nous conscientiser. C'est comme conscience. Conscience na biso pour ezonga, total la place to commet. On a le bien, on est amitié. Même le tout pas en pamba. Le baba jeune pasteur de Zokufa. Tout ce qu'on fait pas en pamba. Parce que il faut tout zonge la bonzambe tout bandaki. Tout zonge la bonzambe. Nzamba zana ewana. Soka to zonge li. Akomota mwana biso. Dieu n'est pas loin de nous. Tout zonge la penandeng bonzambe zalaki. C'est le quoi le bembo. Tout mwana le l'autre. Admettons. Pasteur zombe la masanga. Ba nous batika masanga ndi. Masanga za mabe. Ah. Ezala mabe. Bon, pasteur azolango. Ba nous batika olango ndi. Merci beaucoup. Tu n'as pas tant qu'à parce que n'attends pas même Moulango aussi Mbangute. Frère, bon tu n'as eu premier aussi Mbangute. Chimbo aussi Mbangute. Aussi Mbangute. Le pourquoi tu as un miracle? Le dos c'est un miracle le côté de l'église. Pourquoi? Pourquoi tu as un miracle? Parce que vous savez ça. Beaucoup de fonctions de oui. Tout faut c'est un miracle. Tout faut c'est un miracle. Moi je bengi. Allô? Nzo comme ça na mutuka wana zo benga bu. Asa na mutuka passe ngana za. Tout ça na ngoti. Pour de retirer pas. Retirer gloire à mokili. Au lieu de gloire à Nzambe, yo ka gloire à mokili. Otoni sabat ba mono. Si ma otoni sabat. Quel sera-t-il un homme de gagner tout? Pe amna yo na souka et que il fait. C'est là où il y a les problèmes. Merci beaucoup. Après, tu as dit vraiment na souka émission. Mais na loko moko ezo déranger nga mo zo déranger nga te mais na tala ko na TV ko journaliste na mona ki pasteur moko ya mboka na biso kakawa na kilti na ye asa kilti abengi bata ya 10,000 francs bata 10,000 francs baye atie loboko na omande bochaka abengi bata 5,000 ayi bata 5,000 ba mériter loboko to azi loboko mususu atie. Après, on a mis 1,000 francs, 6,000, 2,000 à l'objet. Est-ce que vous faites des concours comme à niveau modèle? Mais passer à mon nez, l'église à mon nez. Passer à mon nez, mais c'est quoi? Où est-ce que je katina? Où est-ce que je suis blessé? Offrande, domaine offrande, équiparaté au péché mounene au péché mouké. Offrande, où t'as la montée. Mais pourquoi tu as besoin de monter pour Annie? Il y a des sangs, il y a 700. Tu as monté pour isoler la bâtonnière sur cocanité. Isoler la bâtonnière sur cocanité. Bâtonnière sur la cocanité. Même en Israël, Bazaki n'a pas offrande de belé. Moutambongo a repé sangombe. Ou à moyenne a repé sa tabato même. Oya zangi joata pigeon. Dieu c'est comme ça. Oya zangi joata pigeon zamba ndeka zamba. Pabi okota zamba okanga. Ya moni Jésus ba ngenda repé se prendre la pigeon. Parce que son père et sa mère parce qu'il a monté la nuit. Donc offrande les alendengwana. Mais couper ces problèmes té. Couper ces ça dépend ya motema. Ngana couper ça nzambe 1,000 francs. Nzamba griyango yo pesi nzambe $100 ma griyango ta nous avons le capot ba mona yé que lui il a donné ba mona yé qui a pesi a pesi te que pour nzambe a pesi pour ba mona yé il y a même des gens où te défend bon après ça défend bon à cause mutu que non papa na bilo mo ze uta poto na zoya pour attirer l'église. Il y a des églises comme ça
bato bakoma kopotana bayebaka nga na pesaka. Est-ce que frère ndenge yo zomona tozo pesa ça? On a chaque pasteur à bongo au tu limite il y a 10 000 basu bena le boko normal. Il y a homme sous moi 5 000 soit oyo le boko oyo. Il y a sukana boya nango kaka. Kama supe ndenge ozolobela ndenge ya lobaki te. Ba image ça. Kama supe ndenge yo ozolobela ndenge mais c'est bon modèle one les amabe. L'offrande d'abord est sacrée. L'offrande est sacrée. Isaïa Nzambe l'offrande. Nzambe m'a institué yango. Ils a sacré, on ne peut pas profaner l'offrande. Mon pasteur a dit l'offrande était. Qu'il saurait à qu'il se passe son don l'offrande. S'il n'y a pas l'offrande, qu'il fait ça. Si on est au moment de la prière, bat basambeni, batei, si on va pêcher l'offrande, qu'il fait ça. Donc, si comme on il y a respect, il y a valeur. Onganga nzambe fu akebana. Oboni mbongo wana ezana makambo ebele mbongo frande. Mutoko utanda kwa nganga ina mbongo na bwaki ni église pour panje église. Pasteur gozo mbongo frande kinonda kune mwana bi. Kusaka na mbongo frande le mona kate. Kusaka na ngote. Eza mbongo eza bato ba wuti na ba différents makambo bazana ngo sont ensemble non to longo l'esprit des morts bato ba peso offrande mbongo wana sko yozu yango okosala makambo ezangiti eza muto to sambela pona muto pasteur azongi ba mbongo mona wanza mbongo e wuti ka ba place belé. C'est pourquoi bezara malin na bato ba yiba bo fana l'église. Bon, ma camboise bela koloba so dagi sujet ya offrande on allait en. Ça veut dire que pasteur wana art wana c'est pas bien. Non, ils habitent. Des art au musala tamba ko sala. Ils habitent. Ya mona l'église na biso batu mingi ya dignité ba ya ka te plan biloko wana. Ba préfère ba ki bo pesi catholique bato Ba zongi le baba to zongi seli ba ko. Zongi seli ba ko. Na ba protestant ba zongi na ba bima ba zongi ba kimbanguiste ba zongi. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, Bande de la nouvelle tendance. To comme inasuka. Na linati kelo apôtre. On a bateau balé. On va encore calisuter. Na linati kelo caméra. Dali caméra. Ozo yebi sabatuana. Po balébi ba monike. Et pas na bino ba encore calisuter. Tellement que makambeleke belé. Ba eliki ya isili bango. Okokolo banini. De deux. On a ba ninga na yo ba sala nzambe. Otali caméra oyebisi bango quelque chose. Pour na bandeko. Bana nzambe ou peut-être baza choqué, baza blessé, baza découragé, muta kufe la bino, eza pasteur te, eza prophète te, eza apôtre te, eza évangéliste te, eza pe docteur te. Muto ya kufe la nabino Nabiso, ils a Jésus. C'est pourquoi ce rôle dit Jésus, on tient confiance na yo et pas Jésus. Aux a deux cités. Mais bon, il n'y a pas de super homme, il n'y a pas de super pasteur. Pasteur les plus onction à Zalakate. Nous avons aussi des faiblesses. Mais faiblesse n'a pas de poto brandir en wana yo bisa bishi ba pasteur faiblesse na biso za poto kinango pa nzambe akomisango comme fort azoba vous qui êtes faible bolo bato za fort ba bolembu na biso botawu na biso to mimango e pa ya nzambe na kobetelo ko moka suka pona biso ba pasteur tangu David akoya na Bathsheba po kendara bitumba te. Après Koko ya Bathsheba, David a zanga bitumba morote. David a bunda 68 batailles. Nyon soit gagnant. David a commis Koko. Bado bise tikala habité. Na kokene bitumba. Po ayebi mokola tikalaka. Azwaka ayebi mokola tikalaka. Azwaka Bathsheba. À comprendre des faiblesses na yabi na kotika suna bitumba te. Donc soko yebi faiblesse na yo yekola ko gérer yango yekola ko laksango nzambe pe kuma makasi na biso. Donc ce que j'allais dire nebi ke tozonge na bonzambe aba 90 nzamba idi na bala azati lelo
vraiment je crois que tozongela ye et kozala malamu mingi bandeko nyonso balandi nzambe alola apambola bino. Merci beaucoup apôtre, merci beaucoup bandeko bolandi biso tozongela nzambe ya ba 90 ba 99 wana esala moi bien et ça bien. Merci beaucoup na banyo bolandi biso na tomi botonzi ya koebete bozaki vraiment et belé la nouvelle tendance pour Rolanda émission la bino vérité ou réalité. Nous sommes toka ko balelo ya wana suite lobi pour na dossier passer Moïse Bié. Je suis sûr que samedi tozala sous wana na palais kuna na justice tozala wana pona kolanda to eba évolution ya makambo ezokende ndenge nini babo betisa maki mabako bolimbisi biso peut-être to déborder na maloba na biso bolimbisi biso. Merci beaucoup à Yajani Sita Soukam pour tout mon émission. Merci beaucoup à toi Yajani Sora Mbeli babeta ali profiter. Merci beaucoup à Joe les parrains à Paris. Merci beaucoup à toi mon vieux. Non, c'est pas la carapona, merci beaucoup à Yado les parrains, moi l'IDPS à Solo pour à Paris. Pour les chalets rassemblés, merci beaucoup à Mamboukou la Sembolo, Mouninga Vieux Bijou, merci beaucoup à toi, Yahweh tous à brancher sur Nouvelle Tendance, merci beaucoup à Arlande, Kuna dans Londres, na PCOP, merci Yahweh tous à brancher la Biso, merci beaucoup aussi na Pécha, Oyazola na Biso Kuna dans Rotterdam. Balandino sur la Nouvelle Tendance, Balandino sur la Gitine Domba, c'est la grande Gigi, Nathan Moto, de Côté Nabino, na micro-misère, quoi, rester branché dans la Nouvelle Tendance. Bye.